MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bote balingami certainement boza bien. Bandeko papa lianza tomboki, trop c'est trop. Plus ou moins un mois passé, je crois dans la émission moi il y a nous lianza pour encourager na déception moi c'est boyé. Moi c'est boyé bilo libanda. Lianza lobaki a loba mabe a moi sita finga moi c'était tala ka mo lobela ba mama. Bandeko. Hiroshima alias Monique. Comment est la Monique mama wana mukolo? Ko la clashara lianza mikolo nyonso ko finga lianza mikolo nyonso kande ba loba mote meza sandu côté. Para lianza tomboki. Mikolo ba live ke ezongi. Matière ekoti ba youtuber ba zui. Bref. Et là on a yo lobela aweza. Nazo ebate. Eza monde entier lo bana mwana mwasi mona na TikTok abelela bana monde entier na éviter yango molimo soif oyo eza basi ya monde entier to eka ya ba congolaise parce que maman na biso déjà ngala c'est poser ba acte des apôtres wa ya avouer ngo que no alela magoda donc mikolo na ba page ke ezongi ba montage mo bazo sala ya maman Esther donc na ko seka na pasi na mawa surtout kaza mosala nzambe. Moi, c'est tonton Jaco, d'amour, courage. Hiroshima bandeko, likambo bazo bomanela yena noko lianziza mambuya likambo ya magoda. La famille, vous pouvez imaginer, un mois passé na moni vidéo un mois na moi si on a interview. Na bomba ki on kutu fala na ya na bete la bino on a l'accès la bino ngo mais fona lukango tellement ba vidéo ngo kotara déjà na mukolo mo ezo kota so combien. Donc, il faut vraiment refouiller que Lucan, ça va me prendre des temps. Je crois que tu vas te mon akiango. Moi, si on a besoin d'interviewer, alors beta masola magoda. Alobi lianza ebi elogote. Musala na ekaka mbetu na chambre na mbetu. Donc yé ti bazana lianza zo respecter aluka considérer APC valeur respect azo elogola moi si non, ya linga ki bongote, ya linga ki ba traiter le rôle là. Puta ki parule o bangole balobaka. Do ba traiter le rôle là boula wayo. Ba traiter le rôle là na ebité. Donc ya linga ki bon certainement na ebike yo po sala ngota mususu et ça ba fantasme na yo ba guna yo. Ya linga yi er moko no lianza zo yili ko la congélateur. Er mo no lianza zo na cuisine. Et moi zo lamba to zo sukula basen no lianza kotika aboye vite fait le kotampata atengami moko o batindela mo msu vidéo mo na balcon ntambe na bomwe batindela vidéo mo bande ko na balcon bat bosa mamba salite na balcon siko immeuble likolo. Nous avons voisin qui mona a joué téléphone de filmer la caméra. Nous avons tumba na balu ko so beta bambata na badendo. Bilingisation mateti na mutu. Donc Monique Hiroshima azana bezo lianza zoker mo likolo ya télévision, likolo ya mesa, likolo ya frigo pendant que lianza ya bana ko considérer azo respecter azo honorer. Tamuna ya ko beta lisolo ya garçon aux États-Unis. L'homme de Ngondo. Comment on est Ramsès? Comment on est mon mbalo? Les États-Unis oyo. Oyo ba vidéo etambola ki awaza ko ni atondire problème. Moi si moko a comment na commentaire à lobby. Tant on a moni modèle bazako nike la bana basi wana na okeli baninga basi mawa. Sauvagité bozoka on a ça. Na ebisara bino. Il y a des femmes qui aiment ça. Il y a lingaka. Ba nyola ye. Ba pese respect à lingite. Ba zo na valeur à lingite. Zanet ba Hiroshima. On a loba na binongo. Ah, vous vous rappelez. Zanet ba Hiroshima. Mama mukolo. Bon mona e bongo tena ba make-up wana. Aza mukolo mwasi wana. Hiroshima.
Monique, je crois que ça a écouté la vidéo et ça l'est bien ma casse. Parce que Lucas célébrité. Après vidéo, on a regardé Bisabino et Banarande ni moi sur les réseaux sociaux. Bon dit maté. Et c'est le robot tout belé ba osalilo. Boyebi bambala ba tout combien koufi. Bon wana na waya na opona kota la ba sujet belé te bolimbisa. Na bien na lubara mingi. E na yebi na wanga na ngote. Bandeko. Hiroshima Monique ya lingara bani ataka likolo frigo likolo ya nini. Ya ombo moni banda kwa bato beleza souillé. Tanga na oloba bato bamona yo no tu parles beaucoup les follow barabilobela. So boye baki soki boye batala bomoni banda ko belé bokendaka wana ba embellir kitoko na molimo poubelle. Acte sexuel. Ils en avaient implication spirituelle. Ils allaient sacré. Ce qui veut dire, beaucoup ça la n'importe où t'es. Bato molimo, ba comprendre mamna oloba. Bato molimo ba ebi mamna oloba. Ngana ebi garçon moko akufa. Babomae. Na famille à moi si fi moi bana robimanae. Parce que bimana la fille na kata zamba. Bon quand les alaka bouti classe bozo seka bozo seka ba posé mati bokoti na zamba. Mili moi famille mona. La fille azaki dédiée. Et lo ko wana ezaki profanation boko sala ngo bongo te, boko sala bongo te. Ba boma garçon wana. Mona bete li selon onyo sezate na kangi parenthèse. Na banda koloba acte sexuel. Ba sala kango partout te. Et n'importe comment te. Tant que le bar na bato bato mona biso bato maboma. Banda ko belé na banda koloba za suye ya ko saranate. Bon mona vidéo Manuela kitoko. Ba ongulute na salon. Na ba kiti. Na ba fauteuil. Na ba divan. Oyo ba paya so ba boni OK ko vanda. Babeta magoda wana pression munduki matake pumbwaki misusu zo diembela na kudar le boka kiti bino batolo kroso bino boliaka partout bomela partout boko lia mataka na ba fufu na ba pondu boko melango na ba mousse ya ba muscador encore yo lo kroso so OK yo linga moi Cronenbourg ba personne muscador voilà ba servi yango ya bien ozo ko melo ka malile elengiawa litake kota na kati bozo bazeme minoko bosela bo bazonguluta Manuela na bakiti na salon place ba paya bayaka ba vandi salité disgusting eza pasi eza mawa o likola mo frigo na kata cuisine perk ono ya bolingo fantasme etali bino eta banda ko bele bomona weza suye banda ko bele bomona bokota kano ke ko lio ke ko mela mpoka kala tana sana zemi na kenda matanga moko kana quartier na vandi tana sana zemi ya mwana nga liboso toke matanga eleki nango yo bika mwasi azemi nzala bilo mibelela kite nzambe kando na nzambe muto alinga kite bilo mibelela kite bandeko nzala na bimaka bongo na sambutema nzala na lete na zonga ndako vous savez quoi na lali na butu na omona na vision ba ola kisanga cuisine na mwasi wana salité mais na bo moto bo cuisine nezaki salité te très propre salon kitoko propre. Mais la vision ba la kisanga cuisine salité. Bino. Nzambe que Dieu nous aide. En fait, c'est ça. Na bana oloba na bandeli, likambo soit fo yo ngana zo ebate. Eza mokili mobimba, milimo ngo ekoteli basi nyonso ou bien zaka ya ba congolaise. Do likambo yo papa lianzi na mwasi ne ba kufeli likambo magoda. Yango bomoni mama wana abana ko kene na plateau na émission ya Migeniema soleil wanga leka fini mabele en pleine émission mabe si NM na bete vite fait na kata toilette mabe
siko mobali apekisaki kokendaka kuna parce que azoyoka basango baekoke no mwasi no azalaki akuta banda kobina bavideo nezotambola partout banda kobina kuta mobali mafuta apekisa mwasi ekolinga te encore ye moto azwaki en charge à suivre. Mbote bandeko nazongi lisusu nalobaki nako betela bino lisolo ya Monique o bazobenga na kombo ya Hiroshima. Je crois à kosepela makasi, elle sera vraiment très fière ya kolanda émission otope ba émission nyonso ezosalema mikolo na kombo na ye parce que o ya lukaki azui akomi star oyo lobaka papa mbatasi ala bandeko adona videos moi si on a kombo ya Monique o bozo mona na mopanzi mobali na ye pasteur papi nde bomona ye wana elle prêchait à l'église ana osa modération banda kolendisa banda koteya ba vidéo eza na réseaux sociaux récemment na auto landa émission mo pa mamo international ache vidéo ya Monique azolendisa bato ba veiller ba sala très attention par rapport au temps de la fin par rapport au signe moi so bozomona nzamba okabiso mawa na olo bango na soni na mawa na pasi na motema nzamba bate ya basali na ye elo nini eleka ndeko moi so plus ou moins 3 ans passés des 3 ans passés des 3 ans je crois 3 ans passés plus ou moins Monique ake koluka frère Blaise Manzambi na habité on a ça combien déjà prophète parce que vraiment prophète le prophète Blaise Manzambi mais respect par prophète voilà des solo yo mobile na imuta expliquer batu eloko eleka parce que ça là batu passe batu ba comprendre te mais qu'est-ce qui se passe au moi c'est pasteur aso bina ba bloquer na balabala boy moi dans sa fali a bloquer bande ko Monique on dirait robot na 4x4 balabala bloquer mabe akanga loketo mabe abeta bloquer bande ko baso ko même nini likambu nini ndeko moi so bande so pas rêver ko za danseuse na vie et comment rater ça ne m'a raté tout éviter ndeko moi so ke au mon frère Blaise Manzambi frère ngande na landa rabino na bilili en tout cas rêve na ngezala nga pena koma star Monika bat batala moi sino partout elle na elle veut dire yena Elise nga pena lingina koma star tatu Blaise alobine oh mais petit problème nga na fula kati ya solo wana nga na fula ka ya solo ko fula nga o nga na fula ka donc quand la Bible va se venir de l'Occident mais de vous papa de Blaise Manzambi ngai wana na fula ok fula ngai bande o babolingo no Blaise azui Monique amlekise na etumbelo ngondolize tata Monica qui encore Blaise Manzambi ba nyoso ba yebi ezanga te to yebi to mona ba émission ba vidéo partout il faut nga sabola mabe kuna baloba mabe papi gena sala ba émission ba baye mabe balobi veut dire herbivore ya qualité supérieure vie ngondolize tanga Monique maman sonzo nga kanga manaye apesi passe et pas ya na ebitana lo ba petit na ye master na ye collègue na ye mutu na ye akati frère Mbuta Kamoka Mbuta pas récupéré frappe encore Dambuta bande ko mutu bandundu mobala mwindu cousin ya papi mboma Monica yanduka bela vertige akoka obomba bolingote et comment elle visa batu balanda ba émission ya mambo Monique de Hiroshima période de pelara na réseaux sociaux wa ba confirmer mamnazo ebisabino ngana ebisabino ngana okosa makamuteo na bakisaka pilipili mungu litungulu ko sala moi jar bande ko Monique azo landana mobile azo filmer azo landa Monique na mutuka Mbuta Kamoka za ko kimisa na mutuka do bolingo za so bomba te moko msumbuta yako luka na babutu mama ya bana 6 sona bosanité marié légalement bande ko mama abima na butu atiki mobile ne na ndako na bana abima akene kolanda mbuka Kamoka
mobile azwa téléphone a filma ba image wana eza na réseaux sociaux mobile atika ekaka tika bandeko alangwa do veut dire ngondo azwa ya bongo azwa nanu te vertige ayo kota na mutuka mobile azolela mobile lela na monoko mboka Monique ni umfuisha okobomisa ngai akenda bref mbuta bala aokeno wapi ande tolobana lingala sakanya sundoli tosala be émission mbuta moka zolia Monique mbanga na kata église ya couple banzambi ba vidéo na za réseaux sociaux na mona yango ba betela lisolo te na salela ngo pe émission na kata église ya nzambi bandeko tant frère mbuta bwakisi et travailler ndenga zana atambola ka tilelo na komba mbuta ki akosa libala la ka libala mama mbuta bala yo pe obala mwasa libala boke ko sala bikobo na mino na ndenge na mino sko balo na sensi nini balo na net na ndenge nini tilelo mwa mwasa tambola na komba mbuta na monoko récemment autour lande na émission moko no azalaka fiancé ya musicien moko munene na gospel ayembaka musicien na laka libala bandeko okoloko te na ndenge esila bongo atikala na défaut talaka mbuta mutabandundu cousin papi mboma do makambuta sala ye akoka ngote ti lelo aluka conquérir muto olongola ye ba image to pe ba babiloko mbuta tika na mutu do ti lelo ndake neko lokota noko liyanzi so azali mosmo sérieuse angazwa liyanzi asale marque à déposer parce que liyanzi selon décryptage à ba congolais azana no chantier dona comme produit fini te de ye neti yende mwasa mbongo neti yende mwasa makambo fala pesa moninga makambo asala moninga zo mukanda abongisa moninga changer moninga look kande ba finga ina ba era et autres ameme na dentiste babiloko wana na poto sale mara zape ba mbongo gravité nzoka ya zwaka no lianzi ka pona magoda sko lianzi azwa ki a considérer ki azue penza lo la moi ça peut se valeur lianzi a foulier parce que eba na kité comme ya lukara succès a luka kozala star muto foulier lianzi muto foulier a komo matina ba live a bimisé le rôle étrangère c'est mec national congolaise c'est mec national tout ça nyonso wana nyonso boyebi bandeko batu bakoma opese valeur ko respecter sosia mama blanche partout na ba marche lianzi muto sali mwana mwso lelo akoma o akomi eloko ya lukaki yango na koyeba na star ole pas saisir opportunité celle on a bandenga bien malheureusement tango abimi bon fala lukata bongisa neti maman pe a passé le cas nango ya batebele pe bayibi na ba rien bandeko balobi noko lianza pupola ka bien te ye moko pardon na ba émission na ye de azoluka pena mutako pupula ye lokola mbuta kamoka akoma okende ba émission pa ya migenyema so ake kuna ba tellement kuna ba mambo mokili monde migazo ya babato ndenge na ndenge lianza zwaka basango lelo yo CNN na legaki o ba kote na toilette ba umelaki donc azwaki vite fait Soleil azalaki afinaki mabela en plein live mais ba pesa na rendez-vous na hôtel parce que Soleil alobayi que non ye ya ba hôtel matelema boye osimba te tala grand frère ya El Wanga le pasteur ya Bambebo Rose bakenda iparetone toyoka ki bakenda rendez-vous bakenda hôtel jour wana lalaka na ndako te lianza tali yango ata utsona na mukanda ngote ata so ye mtu azozonga nche mais o respecte ngai mino boyeba congolais balobaka mingi sikota ba stafara kuna na ba réunion na ba émission kuna pa ya mige bakotonga lianzi donc noko moko ya pambala de l'autre côté ma papa likolo moi 600 valeur mobala loba pesa conseil ba tomboki yango abengana lianzi atie lianzi libanda bandeko oko lokote o kindoki te o problème te
nde lelo bomoni moto komo peleke ye zongi komi guerre ba affrontement ya kofinga na ya koloba na mabe lianza boya reina ya koloba lobia koloba mabe ya mwasi te ye ko ya kofinga mona bato na bemission ko kosela ka ye makambo azoloba azofinga azosala be pourtant non de tel meleki yango lianza ko mpe ya répondre basi ya ba congolais tozoyeba te likambo nini. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika.